Et mon colo papa d'Angenda Tikaki Biso, c'était le 7 juillet 1992. Moto ya Yambo na yebaki information wana ezali ngai. Juste na 3h du matin na lali na moni maman Mouil. Maman Mouil waye ayebisinga maman sala tout. Ndako Nzambe ya Tongo ya le 8 juillet 1992 zala moto ya Yambo na église ya Tongo. Pesa information oyo na bana nanga ete ngai lobi na kozala lisusu te. Vraiment bandeko na ngai na 1992 ezalaki likambo ya passe tokoki ko supporter yango te. Ngai personnellement mokolo ngo nazalaki na soirée spirituelle. Tofandi na soirée, c'était aux environs de 16h30. Namoni papa surveillant na biso moko papa Nzuzi akoti aye penesika na fandaki na paroisse ya maman Mouili ayebisinga maman Julie toki ba klaxon na nzela pen lokola esengo feti abi maman Julie ki ba klaxon na ngana lobi nazali koyoka papa lobi papa Diangenda akufi na Suisse bandeko na ngai esalaki nga passe donc namonaki lokola na perdre eloko moko ya mutuya donc nakokaki komi kokitama te donc ve conscience kimbangisi ne so ete tata molimo centre fasi moko kena obiete mwana ayeba ndako ya tata na ye ndenge sote bindako tata so papa Diangenda kuntima ya vakende abiselo moko to luka liboso bokonza likolo manso ekopesa mela biso yango biso ba jeune tondimi ko kosala faculté de théologie pamba te lingomba ya lobe ezali ya biso papa Diangenda Kuntima le 2 janvier 1992 alobaka yango tata na bino bato bakotuna bino ntango alingaka kufa alobaka nini ya alobaka na biso nini ete bakotuna bino kasi boloba ete tata na biso ayebisaka biso bolingo mibeko mpe misala nde yango biso toye po ete toyekola bonganga po ete tozala forme tolanda nzela oyo atikela ye biso awa na faculté de théologie po ete todefendre ye todefendre misala na ye faculté de théologie oye motema ya papa Fumwalongo. Merci beaucoup. Nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki amempe alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele kumisa mokolo yango po ete ezali Nzambe mokolo oyo kosala mosala soko moke te kaka kokumisa ye mpe kosanjola ye bandeko balandi ya menga makimbango television mbote bisika nyonso bozwi solo bongo libaku ekolanda biso bandeko na bino awa ndenge na komesana koloba mingi en direct ya mabele santu na Lutendele esika mpe tolakisaki na bino na baimage uta mokolo ya mercredi tokotaki awa na Lutendele mercredi le 6 tokotaki na ntina ya mabondeli ya kolela Nzambe na mikakatano ekozalaka kilikili yango wana mokolo mwa yenga mpe etaneli biso awa toujours na kati ya Lutendele nde tokolakisa na bino lolenge kani culte ezali kose passe awa na Lutendele faculté esika mpe bathéologien esika mpe bayekolaka déontologie éthique et déontologie solo ya kozala nganga Nzambe koyekola ndenge nini kolimbola maloba ya Nzambe koyekola ndenge nini kososola kopénétrer na kati na Bible po ete oyebana kotransmettre maye oyo ozwi na bandeko oyo ozali kokamba biso menga makimbango tozali wana bandeko balandi totikala wana po todécouvrir culte lolenge kani yango wana ekose passe pe kosepela na ntina ya milulumi ye matondo mingi ngonga ya liboso ebandi tolanda
kiambe Tela mese salukia ngunda nzambi Tusandia salukia nzambi mukeleka 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 Tusandia salukia nzambi mukeleka Esaya viva Mangitwa fuluka Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo musantu Zambi ya bakoko na biso papa Simon Kibango Kiangani Totodi ya botondi papa nenga otolisi biso tongo ya sika Tozalaki lokola bawei Moka ibaki momengo na yete mboko na yete na baya mwasi mobali mwana te Asipona bolingo na bino bona biso na bato ya mabe na bato ya malamu Ele banda ku hôpital ba trésor ba so ya katipana yo Bana na ba mataki ngomba Yerusalemu pona kuyoka liloba mokolo yo yo mulimo musanto otiaki nzoto na molimo papa okela bango pe bozongi na bango ezana maboko na bango bakutaki na bavio babato bamaswa makambo ndenge na ndenge batela bango moto na moto azoka ndenge ayaki bisa wana lutendele papa ngola molita lisango likoto lutendele eza solise eza mwinda banani ebanele na biso presukisa na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo musanto amen. Psaume de David 132 12e couplet au 13e. Tobandi kotanga okombo ya tata mwana molimo mosantu. Motu ya mokanda elobi nzembo pona mobembo na ngomba Sion. Soki bana na yo bakobatela boyokani na ngai. Soki bakotosa mibeko oyo nakopesa bango. Bana na bango pe bakovanda seko na kiti ya bokonzi oyo napesi yo. Pamba te Yawe asi aponi Sion. Alingi ndako na ye ezala wana. O kombo ya tata mwana molimo santu amen. Masumu ejalise na yo pona makila mayo ekolo petola biso tobika uya ya kolimbisa masumu ejalise na yo Kino tango nini kuro ekolo
nalingaka nkolo Ekolo soki nazali ekelamu na yo Yahweh kolo nanga yoka Yahweh kolo nanga kino tango nini nakosepela nkolo libondeli nangezali Ekolo pambola ngai yango na kufa kolo libondeli nangezali Ekolo pambola ngai yango na kufa Deutéronome, chapitre 5, tobandi na premier verset tina 21e verset. Kozongela mibeko na mokapo ya mitano, tobandi na nzela ya liboso kino kosukisa na nzela ya 12 na moko. Tobandi kotanga okombo ya Tata Mwana Molimo Mosantu. Mibeko 10. Moïse abengisaki bato nyonso ya Israël pe alobaki na bango boye. Bato ya Israël, boyoka mibeko nyonso oyo nazali kopesa bino lelo. Boyekola yango pe bosalela yango. Pamba te ngai Yawe, Nzambe na yo, nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai, napesaka bango etumbu na bana na bango, bakoko na bango, pe na bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai, pe batosaka mibeko na ngai, nasalaka bango bolamu, na bana na bango nyonso oyo bayaka sima. Kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te. O ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Tosa mokolo ya kopema,
komisa yango mokolo ya posantu ndenge ngai yawe nzambe na yo natindi yo. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba, kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai yawe nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali na ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kovanda epai na yo. Pamba te bato na yo ya mosala ya mibali na ya basi basengeli mpe kopema lokola yo. Kobosana te ozalaki na boumbu na Egypte, mpe ngai yawe nzambe na yo nabimisaki yo kuna na nguya na ngai. Yango wana natindi yo otosa mokolo ya kopema. Tosa tata na mama na yo ndenge ngai yawe nzambe na yo natindi yo. Po ozala na bomoi molai pe bomengo na mboka oyo napesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te. Ezala mwasi na ye, ezala ndako to elanga na ye, ezala mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ata nini okombo ya tata mwana molimo santu. Amen. Ufana ngai ndengela ezala esolo selatina, kona kobongisela bino bisika ya kitoko. Ufana ngai ndengela mobima moninga naki, lokola litanga ya mbula likwela ebale. Ufana ngai ndengela mokili mobimba moninga naki, lokola litanga ya mbula likwela ebale. Lombe mokola suka koko ebanani ya zale lombe ngaila kolongola bino lolendo bozali nango 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 lokola bofinginga lokola botolinga ngaina bino tokokutana solo na mokola suka lokola bofinginga lokola botolinga ngaina bino tokokutana solo na mokola suka tokoyebana ngaina bino tokokutana solo na mokola suka tokoyebana ngaina bino tokokutana solo na mokola suka ngaina kolongola bino lolendo bozali nango ngaina kolongola bino lolendo bozali
ezali nango tozali kobuta ngomba ya pasi tata fumwa longo tosengi na yo olongisa biso tozali kobuta ngomba ya pasi tata fumwa longo tosengi na yo olongisa biso tozali kobuta ngomba ya pasi tata fumwa longo tosengi na yo olongisa biso simba biso simba biso simba biso simba biso simba biso simba biso olo simba biso tozwa kobikisama simba biso simba biso olo simba biso tozwa kobikisama simba biso simba biso simba biso simba biso simba biso simba biso olo simba biso tozwa kobikisama simba biso simba biso simba biso olo simba biso tozwa kobikisama mwana pe molimo santu baetoyaki nsima totangaki loyembo ya David loyembo ya 132 tobandi na couple oyo ya 12 tosilisi na oyo ya 16 Psaume de David 132 12 à 16 nde tozwaki mokanda ya Deutéronome tozwaki na chapitre 5 verset 1 à 21 toye koleka na mokanda ya Josué chapitre 23 tobandi na 14e verset ti na 16e verset nde sasa toye kosuka pardon na mokanda ya Hébreu 13 tozwi kaka verset moko oyo ya 7e batata na bamama ya solo ngonga na biso ekoki oyo tokozwaka bilei ya molimo
moko na biso totia makanisi na biso na esika oyo totika makelele kasi tozala attentif na oyo bakopesa biso na mokolo mwa lelo. Lelo yo soki totali na histoire ya lingomba na biso ezali deuxième journée na Yerusalemi na ntina ya milulu ya le 8 juillet. Le 8 juillet 2023. Ya solo ba mama na batata toyembi loyembo ya David. Loyembo oyo totangi na mokolo mwa lelo ya 132. Loyembo oyo eza na mutu oyo akomaki yango te kombo na ye batiaki te. Nde na ntina wana ndenge bakoyebisaka biso na historique ya psaume banzembo nyonso oyo bakomaki bakombo ya bato oyo bayembaki yango te batiaki yango na kombo ya David. Nde nzembo oyo ya 132 batie yango na kombo ya David pamba te oyo ayembaki yango batiaki kombo na ye te. Nzembo oyo ezali bayembaki yango tangu bazali kobuta na ngomba ya Siona. Nde esika tata Nzambe atiaki ndaku na ye. Na nzembo yango toyembi ndenge tolobi tobandi yango na verset oya 12. Kuna mutu ayembi azali koloba ete soki bana na yo bakobatela boyokani oyo basali na ngai, soki bakotosa mibeko oyo nakopesa bango, bana na bango bakofanda na kiti ya bokonzi oyo napesi na yo. Soki bakobatela boyokani oyo bakosala na tata Nzambe, nde bana oyo bango bakobota bakofanda na kiti oyo ya bokonzi. Pamba te Nzambe asi apona Siona po ete atia ndaku na ye kuna batata na bamama. Nzembo oyo bayembeli biso na mokolo mwa lelo. Soki ete bana na biso bakobatela boyokani oyo basali na tata Nzambe, soki bakotosa mibeko oyo tata Nzambe apesi bango, bana oyo bango bakobota bakofanda na kiti ya bokonzi. Pe tata Nzambe akotia ndaku na ye na ngomba ya Sion. Lelo yo loyembo oyo bayembeli yango ngai na yo toye na esika oyo na mokolo mwa lelo. Boyokani oyo tosalaki na tata Nzambe, moko na moko amitala soki azali kobatela yango. Mibeko oyo tata Nzambe apesa biso totala soki tozali kotosa yango. Batata na bamama, lolenge nini tozali kotambolela ngai na yo tobengami bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani, tosalaki boyokani na ye. Mibeko oyo azali kopesa biso mokolo na mokolo, eske tozali kosimba yango? Po ete tata Nzambe afanda kati na biso, atia ndaku na ye kati na biso, esengeli totosa mibeko na ye. Esengeli totosa mibeko na ye. Tomitala te soki ngai nazali nani, ngai na kotosa mibeko te po ete nga naza nanu elenge te. Elenge mukolo tata Nzambe alobi na biso totosa mibeko na ye na nzembo toyembi po ete ye atia ndaku na ye kati na biso. Batata na bamama, malamu tolandaka oyo bazali kotangela biso mokolo na mokolo. Kasi soki tozali kosalela yango te kozala na biso pasi. Nde mama ya likambo oyo tokoloba na nzembo oyo totangi ete tozala na botosi ya mibeko ya tata Nzambe po ete toyeba kosepela.
toleki na mokanda oyo ya nzembo nde tokei na mokanda oyo totangaki ya kozongela mibeko na mokanda ya Deutéronome kozongela mibeko ya Tata Nzambe. Bana Israel bazalaki baumbu na mboka ya Egypte. Tangu bakotaki na mboka ya Egypte bakotaki lokola ba esclave te. Bazalaki batu bakotaki pamba te moko na bango azalaki kuna na banza histoire ngai na yo toyebi yango. Joseph tangu bateki ye ba Égyptien batu basombaki ye. Akomaki mokonzi monene na mboka ya Egypte. Na ntina ya pasi ya kozanga bilei libota na ye bayaki koluka bilei na Egypte. Nde Joseph ayaki ko reconnaître bandeko na ye. Nde ayaki ko bengisa bango po baya kofanda na Egypte pamba te esika bango bazalaki pasi ya kolia ekotaki. Bayaki. Tangu bayaki bafandaki bazalaki considéré lokola ba Égyptien. Kasi Pharaon oyo ayambaki bango tangu akufaki oyo ayingelaki na ebonga amonaki ete bana Israël bakomi kobotama ebele. E bato asongi lokola bazangaka te bake koyebisa ye. Libota oyo soki totiki bango bakoya kodomine biso. Nde ayaki koyokisa bana Israël pasi po ete ayeba ko exterminer bango. Bakoka kokufa bakomaki kosala misala ya makasi. Alors bakomaki na pasi. Na banza na histoire bakoyebisaka biso ba pyramide nyonso etongamaki kuna ezali ba Israélite batu batongaki yango. Nde na kolela na bango Tata Nzambe atindelaki bango Moïse. Moïse abotamaki toyebi histoire ya Moïse akeko kola epai ya Pharaon na ndaku ya na palais présidentiel nde akende kokola kuna. Kasi lokola azalaki Égyptien te ayaki na mission Tata Nzambe ngonga tango ekokaki atindaki Moïse po aya kobimisa bana Israël na Egypte. Babimaki. Nzambe alakisaki makamusi ya ndenge na ndenge epai ya bana Israël. Bakataki mai ya motane, Tata Nzambe akabolaki yango en deux parties. Bakomi na kati ya esobe eloko kolia ezali te, Tata Nzambe akitiseli bango biloko kolia eutaki likolo. Donc makamusi ebele Tata Nzambe asalelaki bango. Kasi bana Israël ya solo na bozangi botosi malgré mibeko oyo Tata Nzambe apesaki bango kasi batosaki te. Ezali bango kokende na nzela bazali kokutana na ba différents peuples. Bakomi kozwa coutume na bango, tradition na bango esepelisaki Tata Nzambe te. Nde tango bakomi pene ya kokota na mokili ya elaka Tata Nzambe ayebisi na Moïse asalela bango rappel ya mibeko. Pamba te mboka oyo bazali kokota esengeli bazala bule. Rappel ya mibeko nde esika totangaki kozongela mibeko. Soki totangi yango na premier verset titokita na banza tina verset oyo ya misatu. Kuna Moïse azali kolakisa position nini bana Israël bazalaki na yango vis-à-vis na Tata Nzambe. Lokola bazalaki kati na mabe bakokaki kolobana na Tata Nzambe fara te. Moïse akomaki kosala, akomaki interprète. Tata Nzambe azali koloba, azali kopesa bana Israël. Pamba te bana Israël bazobanga moto, balobi bazobanga moto bakokaki kotala na Tata Nzambe te. Mais ezalaki moto te, ezalaki mabe oyo ezalaki kati na bango. Nde yango wana bakokaki kotala na Tata Nzambe te. Moïse akomi kosalela bango rappel ya mibeko. Nde mibeko yango totangi awa lelo.
kasi na mibeko yango totangi batata na bamama mobeko ya kolongola ezali te. Mibeko nyonso ezali mibeko esengeli ngai na yo toyeba kotosa yango, toyeba kosalela yango, pamba te soki tokosalela yango te kozala na biso pasi. Kasi mobeko moko oyo biso tokolobela awa lelo ezali mobeko oyo ya liboso, oyo tata Nzambe azali koloba ete okokumisa banzambe mosusu te. Nde mobeko oyo ngai na yo lelo tokosimba yango wana. Okokumisa banzambe mosusu te. Pamba te bana Israel ebimaki bango na Egypte, bazali kokende, tangu nyonso bazali bakomaki kokumisa banzambe ya bapaya, pasi ebandaki koyela bango. Bazalaki na esengo te, bazalaki kaka na pasi. Nde na ntina wana ngai na yo tozwi mobeko oyo lelo yo. Tokoki kokumisa banzambe mosusu te. Ngai na yo natala na ndaku na ngai, eske naza na nzambe mosusu na kokumisaka te? Batata na bamama, totala na bandaku na biso, banzambe nini tozali kokumisa lelo toye eza yenga, tomati awa, tolati ba uniforme, kasi na pokwa tangu tokozonga na bandaku na biso, naza na kamwa sani na ngai oyo ekopesaka nga ba chance. Nakei nake kofuka melango nazali kokumisa yango. Nazali na biki nanga oyo soki na simbi yango ezali kopesa nga mayele. Nazali na likasa nanga soki na tche na se ya mesa na ngai ezali kopesa nga ba client. Naza na mouchoir nanga soki na simbi yango nazali kodomine batu. Ezali banzambe mosusu. Tata Nzambe na mokolo mwa lelo alobi na biso totika banzambe wana. Tokumisa banzambe wana te. Pamba te ye azali Nzambe ya zuwa. Tangu nazali na banzambe wana, tata mama ya solo ekozala na ngai pasi. Banzambe mosusu. Biso tozali na Nzambe na biso. Oyo esengeli tokumisaka butu moi. Papa Simon Kimbangu Kiangali. Ye wana nde aza Nzambe na biso. Ezala na esengo, ezala na pasi, nde bobele ye tokokumisa. Batata na bamama, soki te ngai na yo tozali kaka na banzambe mosusu, esengeli totika. Ngonga yango epesameli ngai na yo. Totika banzambe wana. Po bakomemela biso eloko moko te. Mukolo moko toteaki awa topesaki likambo moko elekaki na Benin. Na Benin ezali na bandeko na biso bakimbangiste, baza na bango ebele te. Bazalaki kamwa ndambu moko ya kokoka, bamonaki ete esengelaki babanda kosangana. Bakomaki kosangana na kamwa aveni na bango. Kasi bakendeki na l'État apesaki bango autorisation wana bakomi kosangana. Pona kolakisa ete bakimbangiste baza na esika oyo bamonaki malamu batia pancarte. Oyo bakokoma église kimbangiste colonie na bango na kati ya Benin. Nde ya solo batata na bamama oyo azalaki pas responsable mais oyo azalaki moko na bango. Amonaki esengelaki batia na pancarte wana ba photo ya ba papa. Nde ba memanaki ti epai ya artiste po akoka kotiela bango asalela bango décoration wana. Akendeki na ba photo ya ba papa, ake na photo ya papa Simon Kimbangu Kiangani, ake na photo ya papa Diangenda. Tango ake kuna atiki afuti bambongo na ye azongi. Tango azongaki Béninois wana na butu alali me azolala te. Azomona ba photo ekomi koningana, ba photo ezosala ba grimace oyo amona te. Alibi ba photo ba ekotikela nga eza nini? En fin de compte,
ndako na ye atelier na ye wana ezikaki. Alors Béninois wana asilikaki ake kofunda kimbangiste wana tina la police. Bakomi na la police babandi kosam. Mais yo okende kotikela biloko nini? Alobi tinga na tikele biloko te na tikele kaka ba photo mibale ya ba papa na biso. Po atie la biso yango a décorer pancarte na biso atie la biso bilongi na bango. Po elakisa esika biso tosanganaka. Est-ce que bino boza na autorisation? Alobi biso toza na autorisation à brandir, autorisation o ba pesa ki bango na la police. Ba isi Béninois na mesiko yo mona kinini. O te ba biloko ya kotikela ngai ici kisi atelier na ngai boye. Siko yo lingi nini? Alobi ngala lingi kaka afuta biloko na nga o esiki. Ah, papa na lobi ça va na kofuta. Kasi likambo nini ba soda na ba yebisi bango moko ba Béninois ba yebisi ndeko na bango Béninois wana. Ba lobi ah, mais soki totali malamu nzambe na yaza na nzambe ya solo. Yo za na nzambe te pa mate nzambe oya ye ezikisi ba nzambe oya yo. Ba tata na ba mama. Kozala na ba nzambe mosusu. Tala nguya ya papa Simon Kimbangu Kiangani na mboka ya Benin. Soki akomi kolakisa yango na ba oyo kutu bayebi ete pamba te na Benin église kimbangiste ezali te. Kasi ake kolakisa bango oyo ya ye bozala bana na mibeko bolingo pe misala. Donc mon clé na ye atikelaki biso tozala bana na mibeko bolingo pe misala. Ba mama na batata Josué tango azali kokufa ayebisi bana Israël. E biso pe papa alingi atika biso ayebisi biso tozala bana na bolingo mibeko pe misala. Mama tata esika nazali na mitala. Est-ce que kati na mibeko nazali? Est-ce que kati na bolingo nazali? Bolingo na lakisaka epa ya moninga nanga eza ya solo obi eza ya lokuta. Nazo lakisango libanda kasi na kati ya motema nanga naza na bolingo te. Est-ce que misala na ye tozali kosala? Ye alaki biso alobi na biso ete pasi ezali koya na mokili. Misala na ye, est-ce que tozali kosala mama tata? Na banza, papa tango atiki biso na 1992, ba evre nyonso atikaki elalaki. Papa Simon Kimbangu Kiangani aye amoni ete likambo munene ezali koya liboso na biso. Pasi ezali koya nzala ezali koya. Alobi na biso ete tosala misala. Ake kokundola misala nyonso. Tomoni na kunzulu, tomoni awa na lutendele. Mama tata maloba. Balobi maloba ya mowei. Alobaki na biso mama ya likambo papa Fumwalongo atikelaki biso tozala na bolingo mibeko pe misala. Ngai na yo eloko nini tosimbi na kati? Est-ce que tozali kati na bolingo wana? Tozali kati na mibeko? Tozali kati na misala? Malamu ngai na yo toyeba kosalela oyo tata Nzambe apesi atikeli biso. Totia yango en pratique po ete na mokolo wana ngai na yo toyeba kosepela. Po na kosukisa totangaki mokanda oyo ya ba ebele yo. Na chapitre 13 verset 14. Kuna bazali koloba na biso ete tokanisaka batambwisi na biso ya kala. Ba oyo bateyaki biso maloba ya tata Nzambe. Esengeli tokanisaka bango. Tokanisaka pe bizaleli na bango. Pe ndenge bakufaki. Batambwisi na biso ya kala esengeli tokanisaka bango. Ngai na yo, est-ce que tokokanisaka ba papa? Bizaleli oyo balakisaki biso, est-ce que tozali kosalela yango?
mama tata kimbangiste mingi kati na biso awa bana na biso babotami après 92 bango bamonaki papa dia ngenda te bango bayebaki papa dia ngenda te kasi bakomona ye à travers papa Simon Kimbangu Kiangai e bakoyeba ye à travers maloba oyo papa Simon Kimbangu Kiangani azali kopesa na biso kasi biso tomonaki bango biso toyokaki bango lolenge nini tozali kotambolela batata na bamama lolenge nini tozali kotambolela kondima na biso ezali lolenge nini bamama na batata malamu moko na biso totelema moko na biso toyeba kolanda oyo bapapa bazali kopesa biso tosalela oyo papa atikelaki biso atikaki testament na ye bolingo mibeko misala soki tokosalela yango lolenge wana te ekozala na biso pasi papa Fumwalongo na maloba na ye apesaki biso un certain dimanche alobi na biso boye ete tangu biso nyonso tokokende kofanda na nkamba boyeba ete mibeko oyo ekotambwisa mokili mobimba ekobanda kouta na nkamba tangu bango nyonso bakokende kofanda na nkamba mibeko oyo ekotambwisa mokili mobimba ekobanda kouta na nkamba batata na bamama nayebi te soki toyokaki te etango mibeko yango ekobanda kouta na nkamba ngai na yo tozali kotosa mibeko te tokozala lolenge nini ngai na yo tozali kotambola kati na mibeko te tokozala lolenge nini malamu tolanda batata na bamama malamu tosalela oyo bango bazali koloba na biso pamba te bazali banzambe biso tozali na nzambe ya solo nzambe oyo esengeli ngai na yo tolanda nzambe oyo esengeli ngai na yo tosalela papa dia ngenda afandi na centre d'accueil papa moko azalaki na ye mutu ya bozwi te azalaki na pasi papa wana atelemi na prince oyo ya force publique non loin ya centre d'accueil amoni tata moko azali koleka na jeep na ye papa wana ya mobola ndenge atelemaki abandi kolula papa wana na jeep na ye alobi soki ngai nazalaka ata na jeep ya lolenge boye mbele nakoki kozala na pasi te tata wana azalaki na kati ya jeep atali tata wana pe alobi soki nazalaka na nga lokola tata wana mbele naza na nga malamu ndenge tata wana azali kolula papa dia ngenda aza na kati ya résidence abengi protocole mbangu alobi papa protocole yaka kende na bima kaka na balabala otala na prince oyo ya sayo komona papa moko alati boye yaka na ye papa protocole abimi amoni papa wana akoti na papa wana tina résidence bakomi liboso ya papa ayebisi ye apesi ye papa mbote alobi papa est-ce que mutu wana yo ozali koenvie oyebi ye oyebi lolenge nini mutu wana azaleli papa wana akomi kokamwa aza non kimbangiste alobi papa moko aleki na jeep na ye yo oluli ye me papa wana pe ntango atali yo asepeli kutu kozala lolenge yo ozali pamba te papa wana alobi soki nazalaka lokola tata wana mbele naza malamu pamba te lokola nazali na nga mowumbu nalalaka te
pour nazwa mbongo oyo il faut nasala ba sacrifice ebele kasi yo oza na yo lolenge oyo ozali kolala pongi na yo ozali kolula mutu wana. Alors papa wana asutukaki alobi me naza epai ya nani makambo nga naza kuna nazalaki nga moko ndenge nini papa diangenda koyeba makambo na ngai oyo nga nakanisi. Batata na bamama totala bonzambe na ye, totala bonzambe na ye. Soki moko na biso tofandi awa tolobi topesa témoignage sur papa diangenda tokopesa yango toza ebele na esika oyo. Yango wana ba mama na batata biso tozali na banzambe na biso. Nzambe ya solo, nzambe oyo azali kotala mokili mobimba, oyo ayebi nini ezali koleka na mokili oyo. Malamu ngai na yo toyeba bango, malamu ngai na yo tolanda malako na bango. Yango nde ekobikisa biso. Lelo yo tozali kolanda mayema zali koleka kati na ville de Kinshasa. Mais soki totali à travers la RDC makambo ebele ezali koleka. Mais bakimbangiste ebele pe baza na ba témoignage ya oyo ezali koleka. Awa ba enlèvement ezali kosalema makasi. Bana moko batangaka na école na biso oyo eza na Matadi Mayo. Bana école primaire s'il vous plaît. Babimi classe bakomi kaka na porte kaka ya na wenze wana kaka bazali kozonga na ndaku na bango. Ba enlever bango na porte ya Matadi Mayo bazalaki bango misato. Bazwi bango de force bakopisi bango na mutuka. Bazali kokende na bango na nzela ya Congo Central. Bana na kati ya mutuka bakomi kobelela papa Simon Kimbangu pona nini otiki biso papa bazokende na biso wapi tosali nini. Moko alobi kaka papa Simon Kimbangu kianga ni papa pona nini otiki biso boye papa bakomi kaka juste na au revoir Kinshasa. Mutuka wana ekangi alobi bokitisa bana oyo papa na bango aye liboso na nga na kokoka susu kotambola te. Bakitisi bana. Bana bazoyeba te bakomi wapi. Bana batelemi. Bana mike. Batelemi kotelema batelemaki. Bakomi kolela. Bato mawa bazangaka te. Papa moko auti Kinshasa azali kobima Congo Central. Amoni bana bazali kolela atelemisi mutuka na ya kiti. Bana nini abi papa tobimaki na biso na classe mutuka moko ezwi biso kaka siko bakitisi biso awa. Papa wana moni mituko ezali kokota Kinshasa akanisi mutuka moko alobi bomema bana oyo. A expliquer bango bamimi bango batata na ba mama. Toza na nzambe ya solo. Kasi nzambe na biso alingi totambola kati na mibeko. Kati na mibeko. Akobikisa mutu na ekobo te. Akobikisa ndoki te. Akobikisa mutu atiaka meshi na mutu te. Akobikisa moyibi te. Mabe nyonso tozali kosala nzambe azali komona biso. Soki lelo azali kobikisa biso po aza na mawa na biso alingi tobongwana. Me mokolo akoloba ete ngai ngonga na ngai ekoki na tei bino tango molai bolingi koyoka te. Lelo nazali kokata likambo na ngai. Mama tata ngai na yo tokosuka wapi. Jeteki soki bokoki kopesa biso nzembo oyo. Patata ba mama matoko zindumba lutomawa. Patata ba mama matoko lutomawa matoko yeluwa. Wakemba mukitinu kya funda lyavu ekese weni na mwe
mwelani maindu fuku mwili wakemba mukitinu kya funda lya mvu mwana nzambika volanga masumuko mukikenanga mupava yengindu yevavanza mweni na mwelani maindu fuku mwili wakemba mukitinu kya funda lya mvu ekeze mweni na mwelani maindu fuku mwili wakemba mukitinu kya funda lya mvu bakaka bena bakaka mubundadi salube salanga linga kinzo za makela zonza za epaka mapila yoyo byole na zinga nyole zena kimoyo kibana bamenina ekeze mapila yoyo byole na zinga nyole zena kimoyo kibana bamenina. Merci Jeteki batata na ba mama banzembo ezali kote ya biso batei bazali kote ya biso likambo tata nzambe ntango eyaka etalaka elongi ya mutu te etalaka bozwi ya mutu te etalaka bopauvreté ya mutu te kasi nzambe akitisaka likambo na ye na oyo azali kotosa ye mutu oyo azali kolanda mibeko na ye biso batikelaki biso testament nde mama na likambo na biso tokokende na yango moko na moko akundola maloba ya papa ya ngenda kuntima po ete ngai na yo tokoka kobikisama tosilisi boye okombo ya tata mwana molimo santu amen totelema tobondela. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire de siècles de siècles. Amen. biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu mibeko bolingo pe misala yango ndakisa ya bandimi bandimi banga bomi batela bomi petola poela kaelongana bandimi banga bomi batela bomi petola poela kaelongana bandimi banga bomilengele ekoleka te ekosalema
Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwana Belela, Wasola, Walengisola, Kaka e kaka, Yani kaka, Yani kaka, Yani kaka. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu na kati ya mkolonga lelo ya 31e anniversaire ya papa Diangenda Koutima, premier chef spirituel et représentant de l'église kimbanguiste. Ye azali kopesa maloba lobi tant tozali kotala na kati ya maloba na ye na kati ya travers ba télévision ya lobi mwana na mwana yeba ndako ya tata na yo. Mwana na mwana yo kimbangiste yeba ndako ya tata na yo. En d'autres termes, yo kimbangiste yo lokulangai tote malakat na bolingo mibeko misala oyo mama révérende asili koyebisa na biso na kati ya période précédente. ngai kombo na nga mama révérende Kondenzita Jeannette. Nazali pe mwasi moko ya ba assistant ya faculté de théologie kimbangiste.
ngai moko pe naza na bosepeli makasi na kotala ete nazali infirmière titulaire adjointe soki nazwi titre wana grâce ya papa Diangenda. Nazali pe présidente ya AFKI ya Fakile. Naza na bosepeli makasi personnellement pona date oyo ya le 8 juillet 2023. Jambe lokola komisinga na eleko oyo na milelaki na mitunaki ngai esika nini na kokende kotalisa monene ya papa Diangenda pamba te soki tokomi na mokolo mwa lelo pe esika oyo tofandi grâce ya papa Diangenda ayaki kotya biso kati na esika oyo mpona kopanza sango na ye na mokili mobimba. E mokolo papa Diangenda atikaki biso c'était le 7 juillet 1992. Moto ya yambo na yebaki information wana ezali ngai. Juste na 3h du matin na lali na moni mama Mwilu. Mama Mwilu ayebisinga mama sala tout. Ndako Nzambe ya Tongo ya le 8 juillet 1992 zala moto ya yambo na église ya Tongo. Pesa information oyo na bana nanga ete ngai lobi na kozala lisusu te. Donc nga na kozala te. E bangisaki nga. Tango na bangi na lobi koma na yoki sango moko ya mabete. Kasi papa atiki biso na pesa information wana na bato zaki na bango na bâtiment. Précisément maman pasteur Tubakiti. Alobi likambo wana eza pasi mingi. Yo moni yango me okende koloba ngo boye eza pasi. Na boyaki kokende losambo mpona bangaki bomoto esalaki kati na nga. Juste na 15h ya le 8 information eyeli biso na efi na radio ke papa Diangenda aza lisusu te. Vraiment namonaki ekomaki nyongo epai na ngai. Mululu nyonso papa na biso nyonso na centre d'accueil mpona kozela njoto ya papa. Ngai nalalaki na ndako mama ayaki lisusu pour la deuxième fois. Ayebisinga devoir na nga liboso yo osalaki te. Me ya mibale fo salela yango. Papa bakendaki centre d'accueil lokola balalaki kuna fona kende na mwa biloko azwa alia. Na lalaki na 2 professeurs na ndako bazalaki kotangisa na EP Diangenda. Ba mama monitrice. Lalaki na bango. Maintenant tango to lali na 3h du matin mama ye lisusu ayebisinga sala tout avant nzoto ya papa Diangenda ekota na centre d'accueil. Yo zala déjà na kati na famille na yo. Pamba te mokili mobimba ko ya nzoto ezoya mokili mobimba bazokula lelo. Natali na poche un Zaire. Na yebisi bana bakolaki déjà nazalaki na bango 2 jeunes filles. Na yebisi bango tozoko kende makolo banda lutendele ti centre d'accueil. Balubi mama ta kondima ngo ozalaka na yango. Tokokende biso makolo te. Nga na lobi tokokende siko toza na mbongo te tokokende yene. Tokokende na zwi mwana na tie na mokongo. Nazaki na mwana 9 mois. Na tie mwana na mokongo na zwi kitunga na nga na lati uniforme vert blanc. Malgré bazalaki kobeta bato mabanga. Metolobi biso tokokufa kaka kati na ye. Biso wana tokei pompage batu ezalaki vraiment transport pour mokolo wana ezaki passe. To continuer to zui de l'école brikin to mati to komi na wenje ya sola to moni majeris moko ya munene ye telemi liboso. Juste tango etelemi ba moni nga en uniforme bandi ko finga bafingi nga pe na lingi maboko na zotala bango. Après avoir ko finga nga bayebisi mama pusana yaka to memani. Ok, you wapi nga me bozo finga nga lelo eza mokolo na biso papa na biso atiki biso bozo me manga ndenge nga pe na pesa bino condition omoni ndenge transport eza passe vert blanc nyonso eza na arrête nazo benga bango bozo me mabiso na centre d'accueil juste balobi bino bozaka ndenge nini ngai ndenge nga pe na lobi mais croyant que naza na mbongo me nazaki na nga na mbongo te asungi biso nga na matina esika chauffeur afandaki ezala na courbir to tondaki na mutuka wana to komi na 24 to zui yem to kesa yote tant to komi na yem bango na
suka contribuer ba transport na bango ba yeko pesa nga mona zakina chauffeur juste tango nazo kita nazo pesa mbongo na pas chauffeur alobi nazo finga bino pono kotala kondima na bino mutu wana lali nga na yebi yo koleka bino pamba te nga na uti musika oyebi nga te na uti Angola na ye kaka pona liwaya mutu oyo alali zwa mbongo na bango kita zongisa mbongo na bango. Alors na salela ki devoir wana na koma ki avant njoto e koma juste to leli papa ke inkamba uzongi na lali lisusu pour la 3e fois na komi na mboka na biso na Lemba Mayombe na koti na yoki posa ya se soulager na ke na sima na koti na toilette juste tango kaka na zui position na mona mupepe moko libanda efungoli porte tango efungoli porte na moni papa ngenda nteni blanc na yoki soni na position na zaki nango telemi na mibongisi na zui courage na tuni papa yo kasokei tiki biso eza ndenge nini yo wana ozomona ayebi singa mama oyebi mboka mwanda nalobi oui na yebi mboka mwanda mena ta wana na komi mwanda te ayebi singa oyebi mama Kingandi nalobi oui papa na yebi mama Kingandi me mama wana kombo na yeba kiti alobi mama wana abotaki mwana abelaki makasi na hôpital pene ya kokufa kasi nani abikisaki mwana wana alobi papa ezayo eske moto abikisaka kufaka katepa totala na mikoleko ya soki ngada ngenda na kufa juste nakomaki somo nga problème nini me nazwaka esika ya kobimisa yango te lelo ezali mokolo ayenga na mboka na ye soki lelo naza matriculé suite ya papa de ngenda tango bake kobalanga biso avant bafandisa yo na faculté fo bokende pa papa de ngenda tia yo elembo akofandela na mboka tango siko amoni nga alobi mama kosala nini otange nga papa na tangi médical siko olingi nini kotanga to kosala nga papa na vie mobali nalingi na sala alobi merci beaucoup yelanga dossier na sala demande d'emploi na ya na ndako njambe na kati ya Kimbancheki na zwa dossier na pesa tango na pesi juste kombo yeko bima na kena bongolo na DKDM kana tan wana na sali teste na yeko bima matricule lelo nazali kosunga libota na matricule sans rien payer alors monene na ye na kobosa na ka yango ata mokolo moko te ezala bana na nga na talaka na talisaka bango nani wana papa de ngenda e na kokola na nga tango aye pa na biso ayebisinga avant kolo yesu azala ye amizalelaka e na njela wana tokendelaka ya liwa na bifirgation wana moto mosusu te azalaka wana ezali ye mpo na biso azali njambe ye wana mpe toza na ye toza na njambe na biso quelque soit baproblème azwila biso baproblème oyo ekoyeli biso na mokili na biso mabele na biso ekokende kote mosusu te ndenge alobaki bana na biso bakokozala bakuluna te lokola ye aki kopesa biso mpe akota na ville de Kinshasa po ete biso bana na ye tozwa kimia ndenge azali kobundela bilembo na ye soki tokangami na mobeko ndenge mama paster atei biso toza na esengo makasi mpe toza na kobanga te mpa alobelaki biso yango soki topakoli ma ya nkamba tobimi kasi eloko moko tosengi apambola biso bamama ndenge tozwi mokumba ya avion apambola misala na biso tokoba kosala misala ezala bana na biso batanga na suksi boye na komba tata mwana mpe tata mwana mosantu oye fagrite oye tondani na esengo yambo ndenge tata molimo santo abateli biso kokomisa biso na mokolo mwa lelo ya le 9 juillet 2023 en 3 tozongisi matondi epai ya papa ya mibale tozongisi mpe matondi epai na bino pamba te mbala liboso tomona ekipe ya presse ekwa kokomela biso na faculté de théologie kimbangiste vraiment tozongisi merci epai na bino bamembre ya presse ya ngaliema vraiment elakisi ete toza na kati ya ndako moko toza na tata moko toza na mama moko epesinga personnellement esengo
ya mibale soki na ko se présenter nazali moko kati na bafandi na mboka oyo ya faculté de théologie mboka oyo eza œuvre ya papa dia Ngenda Kuntima pamba te alingaki a formé ba pasteur beaucoup plus scientifique moko ya ba yeba kopesaka pour awa azali molongani na ngai c'était révérend pasteur Anissé Mbenza oyo azali représentant deuxième suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'église yango wana soki totelemi lelo liboso ya micro oyo mpona kosignifie mokolo mwa lelo eza mokolo munene na mboka Yelusalemi ndenge touti koloba ngo na Mateyi ezali deuxième journée ya bafestivité oyo tozali kokundola 31e anniversaire ya liwa ya papa Mfumwalongo oyo tobengi papa dia Ngenda Kuntima vraiment bandeko na ngai na 1992 ezalaki likambo ya pasi tokokaki kosupporte yango te ngai personnellement mokolo yango nazalaki na soirée spirituelle tofandi na soirée c'était aux environs de 16h30 namoni papa surveillant na biso moko papa Nzuzi akoti aye pene esika na fandaki na paroisse ya mama Mwili ayebisinga mama Julie toki ba klaxon na nzela pe lokola esengo feti abi mama Julie oki ba klaxon na ngana lobi nazali koyoka papa lobi papa dia Ngenda akufi na Suisse bandeko na ngai esalaki nga passe donc namonaki lokola na perdre eloko moko ya mutuya donc nakokaki komi kokitama te esalaki nga passe na ye na ndako bandeko na ngai bazali koseka ngai alors etungisaki molimo na ngai kasi tomoni ete Nzambe akufaka te pamba te lelo toza na papa Simon Kimbangu Kiangani donc likambo tata Nzambe ekokufaka te ekozalaka kaka aye na mbala na ye ya misato eza mpona biso esengo yango wana totondisami na esengo mingi ya koloba ezali te tozali kosepela kaka mpo nyonso oyo alobelaki biso lelo tozali komona ekokisami oyo nyonso ezali mopepe mais Nzambe liloba na ye ekolekaka te ekosalemaka kaka yango wana tosepeli merci beaucoup merci Kimbangisme oye mama Mwili oye tosepeli merci beaucoup mbote mingi tomoni chaîne monene Mengama Kimbangu ekwei a na faculté théologie Lutendele esika oyo ezali mabele mo centre na ntango ya kala bitelo ezalaki mibale na ezalaka ezalaki Ilele na Gamaliel ndenge mwana tata moli mo centre pa na ye na mibale aye na Kolbika Nkamba na faculté théologie awa nde fama bakadre ya Lingomba tomoni baninga baye kosipana biso kofete le 8 juillet oyo na ntango wana na nde ezalaki pasi bokabona ya nzoto mpe molimo ya tata Mfumwalongo papa dia Ngenda Kuntima lelo ekomisi esengo banzembo eye esengo eye bozoka na nsima kuna banzembo ezali koyembama tozali kotombela tata molimo santu 31e anniversaire na ye oyo mpe etombe tata molimo santu abi te tokobanda na 0 yango ezali significatif yango Mengama Kimbangu bozali bana bilaka boye pamba te na mbele mokonzi mpe te tokobanda na 0 bino boye kobana Lutendele esika oyo tata molimo santu asalaki bikamwa batiaki na tono bakangi ba chaîne esika eseki bonzambe na ye nde mabele oyo tozali yango mingi ya kobezali te tokoveye conscience ya Kimbangiste nyonso ete tata molimo santu mpasi moko moko alobi ete mwana ayeba ndako ya tata na ye ndenge so tebi ndako ya tata so papa dia Ngenda Kuntima ye avakende abiso eloko moko toluka liboso bokonzi ya likolo manso ekopesamela biso yango biso ba jeune tondimi kwa kosala faculté ya théologie pamba te Lingomba ya lobi ezali ya biso tokotambusa mokili oyo na lolenge ya sika ngana lobaka sobi église Kimbangiste définition ezali une nouvelle civilisation Kimbangiste ezali civilisation ya sika eloko ya sika oyo mwana te yango papa Simon Kimbangu Kianga bana biso ete akosala likambo oyo depuis mokili ebanda nano mwana te c'est l'église Kimbangiste eloko oyo nano mwana te oyo mutu mundu asali ya makasi
yango topesi lokumu na ye moko tata Fuma Longo po eza mokolo na ye baloko na biso ete mikolo na bango likolo ezalaka kofungwama ndenge tozali koyemba tozali kosambela bazali koyoka biso elongo mpe bino menga makimbangu bopambwa na mosala boye kosala botiki baparasi nyonso boye na mboka Lutendele boye na ntina yango topesi matondi pai na bino tozala moninga na nga tokonoka mingi te. Merci mpona kopesa ngai maloba ngai nazali papa Sekengoma André nazali moko parmi ba étudiant pasteur oyo bazali koyekola awa na faculté de théologie ya Lutendele. Tant tolobi faculté de théologie ya Lutendele ezali œuvre ya papa Fuma Longo papa de Ngenda Kuntima eye ko coïncide pe lelo tozali kokundula milulu ya le 8 juillet nde esepelisi biso pamba te na ngonga oyo nde toyambi bandeko na biso ya presse ya Menga Makimbangu télévision vraiment toza na esengo makasi sika nini tokosimba mpona date ya lelo papa de Ngenda Kuntima le 2 janvier 1992 alobaka yango tata na bino bato bakotuna bino ntango alingaka kufa alobaka nini ya alobaka na biso nini ete bakotuna bino kasi boloba ete tata na biso ayebisaka biso bolingo mibeko mpe misala nde yango biso toye po ete toyekola bonganga po ete tozala forme tolanda nzela oyo atikela ye biso awa na faculté de théologie po ete todefendre ye todefendre misala na ye todefendre ndenge ayebisaki biso ete toyekola biso bajane pamba te ntango ozali kodefendre papa Fuma Longo ntango ozali kodefendre Lingomba ozali na baréalité nyonso Lingomba nde tata Molimo Centre azali kosepela vraiment tosepeli makasi milulu ezali kokontinue kuna na Nkamba Nouvelle Jérusalem biso pawa na faculté de théologie tozongi nsima te tozali elongo papa alobi ete après le 8 juillet fête soki esili mkutakano monene ekopesama kuna na Nkamba pamba te po ete tata Molimo Centre alingi ete Lingomba na ye makambo nyonso ebonga yango wana tozali kotondela tata Molimo Centre papa Simon Kumba Mkiangani molulu malamu bonne fête kuna na Mbanza Nkamba Yerusalem bapapa conseiller direct bamama Lingomba mobimba bambuta tondeli bino molulu malamu toza na esengo makasi tosepeli faculté de théologie oye motema ya papa Fuma Longo. Merci beaucoup.